putain. Tout ça en ambola. Bon. Totia boye, tozala ba dekonan ba lobité avant tozo na dekombola mais pour le club ba na reta ba yo kanan papa mbola na deuxième section na papa mbola ko bosa na te oninga ko définir kimbangu et kimbangi c'est quelle est la différence et pourquoi ba to baza ba kimbangu baza ba kimbangi c'était et puis mutambola au premier temps ibiso pe oko pasola mpoke concernant mission ya mfumu kimbangu na Congo na réseau abotame na Congo na pourquoi yaki na Congo et puis ko bosa na te makama michopo pe ya mfumu kimbangu ozaki sous na révélation ya to expression ko pesa biso tozongeli osiko na deuxième série oyo ya raison mfumu kimbangu abotamela na Congo na kimbangu ou kimbangisme to peso maloba ndeko mbola matondo papa na ngai nalandi bino na bukebi nyonso naza koyoka bino me bandeko na ngai eloko moko toyeba eke eza pasi po eza mawa eza pasi parce que nazalaki te na tango oyo kimbangu azalaka komona pasi na bomoto ya lataki nazalaki te me naza sikoyo oyo ngai sikoyo naza liboso na bino nazomona deja pasi oyo amonaki na bafimbu na makambo ebele na kofinga mamemi na baye babengaka ye memi baprofete ti lelo oyo nazomona yango sikoyo kaka na mwa badiscussion kaka oyo toza kolobama eza pasi na mutu oyo ayebi ke aza molimo te azoluka molimo mayebi te ke ye nde aza molimo ekozala pasi mpo na ye ekozala vraiment pasi na mutu wana mpo lelo tokobeta lisolo ya science me soki oyebi te ke science ezali nde yo moto yo nde moto nyonso ya mokili ezali paske miso na yo pe bomoto na yo ezali ya kotelema na mokili oleke yango oyeba na kodirige yango metala yango ekomi na kodirige yo lokola mikanda lokola ba histoire mais histoire oyo ngai nazali koloba lelo soki lisapo nga naza koloba to pe sambolo nga naza koloba nga natangeli yango na klasi te nga nayebaki papa Mfumu Kimbangu oyo azalaki paso ya monaki makambo ya monaki nayebi yango te bible oyo za koloba bible naza mwana koli lokola bana nyonso bandeko na ngai mais ezali pasi pona kokende vraiment ya kozwa moko na moko oyo asi azwi matambe na ye anyati bisika oyo ayebaki na kobatela oyo ye mokili te tango nalobi mokili nalobi nzoto na yo okoboya okolobaki na mundele aza deja na bambongo na ye mundele aza na makambo ebele me ngai na kozongisa yo pe na koyebisa yo oboya to ondima baye bazalaki na bambongo batombwanaki bamobutu basalaki makambo ebele paske na kofungola yo matoi oyoka malamu memi mobutu oyo bakumisaki monde entier mokili mobimba ayebaki teke mokili ezalaki na forme na ye ayebaki teke mokili eza na forme na ye akanisaki mokili eza na forme ya boule mbongo azalaki na yango biloko nyonso azalaki na yango oyo ya monaki ke nakoki kokanga oyo me abosanaki ke azalaki na maboko mibale bandeko na ngai Mfumu Kimbangu oyo ngai naza kobenga trésor oyo lelo oyo buta mukolo tia micro off pardon soki moyen ezali Kimbangu nga naza kobenga lelo na bakombo bino boza koloba te Kimbangu nga naza kobenga lelo makila na ngai e naza kobenga trésor eloko oyo nga nalobelaki nini
pona koyeba tango siko toza ko solola to solola bo fungola boyoka papa boza mikolo na ngai boza baleki na ngai boza tango susu pe bana na ngai so baza keke pa boza na ba mama na nga bazali wana basi na nga pe bazali me moto akoki na kobunda na ye moko te ti okokende kokufa okoki kobundisa yo moko te soko yebi nini absolument eza na kati na nzoto na yo eza kodéranger yo te tala tina lelo bokompare Buta Marcel, ça micro off. Buta Marcel, ça micro off. Ça micro off. Tu as na nzete awa. Eh, merci. Makelele sili kuna po makelele yaki makasi awa. Mbutambola kobosa na te oza ko expliquer awa kimbangu ou kimbangisme. Pourquoi cette différence entre? Nakona za ko kende papa na ngai matondo. Ndeko za bwana bolimbisi na tie moi question wana moko parce que quand tout na ngande ko expliquer biso parce que alobi yango me expliquer so olobaki na yokaki yo papa pardon olobaki na yokaki nazali kokota na discussion na tie question na chat yokana na tie question wana sur makambo zoloba olimbolela ngai kaka sur makambo zoloba papa ngai nakobi na yo olobaki na yokaki yo papa yokanga na bon na c'est déjà capable ça c'est les discours de sourds. Eza problème de poto yoka yo. Za famille to kosolola. Na obengi biso poto yoka yo. So toza kososola te to tie moto na mabeza wapi. Na komi kutu kokoma. Motuna na eza nini? Na komi yango wana na chat. Papa na ngai. Zela ngai nasilisa koloba o nazali koloba toko solola. Parce que oza kokata ngai. Eza kokata ngai pour rien papa. Mais zala mukuse entre la différence kimbangu na kimbangisme. Voilà papa, yebisa ye atikanga na solola bande ko ngai. Ensuite welela okota pe na pourquoi mfumukima botama na Congo et mission na zalaki na yango. Donc combiner les deux. Tikatos papa. Mais goza bwana atia répondre à ba question wana nga na komaki ba réponse na ye na intervention na liboso. Papa il a répondu. Bon, réponse après. Après tout noter dans nos questions, bon va réponse après. À continuer dans nos loba s'il vous plaît parce que on n'avancera pas. Papa na ngai. Bolimbi sito continuer maloba o tozali ko kende. Lelo vraiment ezali likambo ke to solola. Ebele na ebite soki baza wapi mengai naza koloba parce que na lati nzoto pe naza na monoko naza koloba ya papa na ngai nazali fier liboso ya koyebisa bino. Bandeko na ngai ezoko tsai koloba ezali boye. Lelo oyo ndeko na ngai kinki yokanga malamu ndeko na ngai. Toyebi ke ba papa na biso, ba mama na biso, ba kimbangiste basalaki erreur ya makasi. Erreur na bango ezalaki nini? Mais biso to benga mi bana bilaka po to ya lelo ko corriger. Bozangi koyeba oyo ba papa na biso bazangaki. Mais na kati ya kozangi koyeba wana na koyebisa yo ndeko na ngai bazangaki koyeba pona nini? Parce que tozali ba miracle o to bimi na mokili. Et moto abimi miracle asbimi kati na mokili même ntaba même mbua azali miracle lokola yo azali molimo lokola yo makila lokola yo ndenge oyaka. Parce que bango babengi molimo yango nazali kolanda po ezala sensi oyo moto nyonso akoki ko comprendre. Mais ngai na bengi makila. Alors tango bango babimaki molimo ebimaki liboso eyebaki teke nzoto na bango kobanda likolo tina mabele ezali lolenge mokili oyo esalamaki e bango nde bazalaki fungola oyo bandeko langa baza koboya me okoki na kokima verite te ndeko nyama nyonso tu na forme ya ndenge na ndenge esalamaki kati na mokili
papa bomba ki sekele ya mokili na ye kati na forme oyo biso toza na yango babantu batu tala tina amonaki ke bayibi deja oyo ezali moto ya ye banyama bakomi na forme ya moto tala tina amonaki ke bayibi deja oyo ezali nzoto na ye kote ya cheste na oyo babengi tolo banyama bakomaki na forme ya bato me ba oyo baza mikolo na nga bakoyebisa bino lilobo nazo koyebisa bino lelo fumu kimbangu papa fumu oyo ngai naza koloba lelo oyo ayaki nabengi ye papa po alataki nzoto ya moto pe azali papa na biso makila na ngai yango nabengi ye papa po azali papa ya mokili mobimba oyo ayaki kolakisa biso ke ya solo tozali bato fumu kimbangu oyo ayaki ayebisaka bino bozali mikolo na nga boyebisa pe bandeko baza bakimbangiste bayoka soki baza kolanda ngai lelo fumu ayebisaka bino bobosana bonzambe te moyebe bayaki na nsima banzambe bakobima ebele baoyo bayaki bamisusu mpe babimaki bipai na bipai me boyeba eke bino nde bozali ya solo bozali ya ngai gifti moko to azalaka na yango ya kopesa me azalaka ayebaka oyo ezalaki mokili na ye na nzoto oyo ya moto ye alataki nabota te naza na basi te me eloko ezalaki kati na ye nde ezalaki mokeli eloko ezalaki kati na ye oyo ezalaki kati na ye tobengi makila nzoto ezalaka nde oyo elataka biso lelo elati ata bozwi ndenge ni bosala me papa ayaki wana fumu kimbangu ayaki mpona kolakisa bino ke Congo ezali ebandeli na nyonso bokotanga bakombo ya kilikili me soko oyebi nzoto na yo te oyebi tina ya moto te tina ya bokabwani ya yo ya mbisi oyo ezali molimo tina ya bokabwani ya nyama oyo ezali molimo ezali pe kati na mokili na pema lokola ya yo na makambo nyonso lokola ya yo me yo moto oyaki ozali lokola clé miso papa na nga nayokaki papa na nga moko alobi miso ezalaki wana ezali nini eza kolakisa yo nini miso eza kolakisa yo mapata collection ya puissance ya yo moto oyo ezali likolo na se ndenge makolo mutu na biso esalami ndenge mapata ezali ndenge mabele ezali papa kimbangu oyo ke ebele bakompanaki ye te me lelo oyo papa azozongela biso bana bilaka papa azali na biso me alingi ete bino bapapa na biso bakimbangiste bamama na biso bokomprendre ke ezalaki likambo ya mabe ya kosala nde etonga po ete bakenda kolema kati na biso moko na moko azali ye azali mokili azali clé embeli bokomprendre ke mbeli tosimbi mbeli oyo tokati libumu na nguma ke tozali koya bino nde ifale bokomprendre mpo borendre biso service ya malamu ke systemi oyo ezali ya politiki ezali systemi ya kimbangu te ekotikalaka jamais koyede bana kimbangu papa apesi nyonso boloba lisusu boya koboma po ete sango bakokoka te po moto akokoka ngai azali te nakozokende na Congo naza kokende na bandeko na ngai naza kokende toza kosimba Congo toza kobongisa Congo tokoboma bino na maboko te tokoboma bino leloko mosusu te me soki lelo oyo bino
bino ba papa na biso ba kimbangiste, bino ba mama na biso ba kimbangiste. Bolati kombo oyo ezali ya mokili mobimba, ezali mokili mobimba. Tala pasi, c'est parce que bino bozali ko kangama, bozali ko fukamela. Ote, kimbangu azali profeti, Jésus-Christ azalaki boye. Boza ko kotisa kaka Bible kati na biso, boza ko kanga biso mokili. Toko fungwa mate na yebisi bino bandeko langa ezali pasi. Bo comprendre que bino moko bozali mokili. Ezala nzambe moko ta azalaka quelque part akoya ko bikisa bino. Mais le fait que boza ko fukama, tala tina pouvoir nyonso ezali ko ya pa ya mindele. Oyo bakangi bino na babuku wana. Oyo bakangi bino bo lukaka ke yo molimo, mozo luka molimo kati na Bible. Kobosa na te kozali molimo, tala nengo yaka na kati na mokili. Tala porti oyo mukie oyo yaka. Po lelo koma muneno yo zali. Po lelo koma ba qualité nyonso tu yo zali kati na mokili. Mais to komi ko négliger porti wana. Ba komi ko bomela biso ba mama. Ba komi ko bomela biso bana. Et to telemi kaka tozali koloba molimo spirituel sensi e nini obosani tina nini yo botamaki mobali na forme ya mobali tina nini mwana ozalaki kati na libumu na mama ozoyeba te kati na libumu na mama eza lokola mokili oyo bimi libanda lelo ngai na tokomi koloba oyo ezalaki kimbangu abimi. Alobi bobosa na teke bino nde bozali ngai. Toko bunda wapi? Toko kende wapi asi lonta pa placele bino moyini. Aya ko tromper bino na kombo ya kimbangu. Aya ko tromper bino na kombo mama kipavita. Moyini azali ko sakana. Ba papa na ngai ba kimbangiste na ba mama na ngai. Biso toza bana bino. Tozali bana bilaka. Tozali ba kimbangu tokoki kokima yango te pe tokoki kolongola yango te. Mais papa la kisi biso exemple moko botala. Sonzo boyebi nyama o babengi sonzo soki okoti ekangami yo na nzoto ti asako boma yo aso meloka makila ti okomi so faible. Mais soko ozali na courage ya kozwa mbeli te ke obe linzanza te opalola ye. Akokangama yo ti ya komelo makila pe yo kokenda kokufa otiki ye. Ekomi tango na biso. Pasi mingi ezo sala ngai parce que papa asa kolobela ngai ekomi tango na biso. Bana bilaka botika distraction. Klasi bozala ki ezali ya mayele na bino te. Système nyonso to sala ezali système ya boule. Mais lelo ekomi tango na biso to telema. Tola kisa mokili ke tozali na mayele oyo papa mabiso mangongele alobaki. Ezali ya klasite. Mais ezali ya nguya po ete ozali mokili. Soki oyebi na koloba oyo yo tiango na lingala te. Oyo yo tiango nyonso tu na munoko na yo te ya papa na yo te. Ya mama na yo te. Tokoyeba ka puissance ya papa na biso kimbangu te. Tokoyeba te ke yende ayaki po na biso. Tokoyaka ko comparer na ba oyo tokoki to comparer te kati na biso. Soki biso tozali ko vivre tala tina banyama ba vivre ka. Soki biso tozali ko vivre tala tina bandeke ba vivre tala tina mupepe ezali. Mais soki tozali ko vivre toza koyeba te ezali nde po na biso nde nyonso oyo tobengi univers eza ko vivre. Eza pasi. Toko continuer ka na kokufa. Ata bazwi bandeko no ba memi bango bipai na bipai bazola kiso ba stratégie o bazola kiso bisengo ya 2 jours. Eza na tina te. Papa alobi bana bilaka ezali nde biso. Eza biso. Botika ba discussion ya pamba tozali limunoko toza koloba eza lingala. To bomana te. Mais to lukande to longola. Moto oyo masque oyo eza kuna. Merci. Les autres unions se sont complets. Papa la kisi biso ke. Merci. To sala ki libumu. Papa la kisi biso. Bo bata bo kita. Bo zwa bino moko. Zwa misopo ya libumu na yo. Kende na yango bino batu boyebi ba science. Bino batu boza makasi na ba science.
na bakalikili ya ndenge na ndenge. Mais zwa kaka limusopo ya libumu na yo. Kende nango soki bako placer yango na liboko. Yebisa bango bazwa musopo ya libumu na yo. Bakende ko placer yango na mutu. Okay. Simba te. Okay. Mais papa nanga ezala komi na suka pardon. Libumu ezala ki pe ezali esika nyonso ozali ozana libumu na yo. Tala biloko ya importance ya kati na nzoto na yo ezosala ke ozala vie. Eza kozala wapi. Pe esika nini moyini asalaka tu po a détruire yo atata mususu fukameli me oza teti moyini ayaka nini ayaka nde na poison po a détruire yo po a boma yo avant akanga ya monoko na yo. Lelo ba papa na biso bayebaki te po na nini akozwa maladi akokima kaka mbangu. Mais ayebi te ke lelo azotanga ba science ya bakobikisa ngai ba nini. Mais ye ayebi nzoto na yo malamu. Yo kokende ya sepeli basali biso ba hôpital, basali biso makambo ebele. Mais ya ayebi yo ndo yebi yete. Yo kanisi yo na ye bozali papa moko. Mais lelo papa fumu aza koyebisa biso kimbango alobi. Tozali ebandeli pe suka. Po ete yazala ki ebandeli. Pe yazali suka. Bozela te ba papa na biso bokufa po bokinde koyeba vérité. Mais botike la biso bana bilaka mingongo na biso yango ekomi kosala. Okay. Mingongo na biso yango ekomi kosala bino botika ko embrasser oyo ezali système politique ezali ba piège po ete biso bana na bino toko kozana valeur te liboso na bino. Po ete biso ba papa na biso boko kozana valeur te liboso na biso. Okay. Bon. Oyo lobi ekoki tika to poser ba question mike pe bandeko bakoti sika bomba ya. So ina landio olingi koloba ete bandeko kimbangiste apparemment comme si ba précipitaki makambo na tango opposition ezalaki te parce que na tango l'église kimbangiste e régné to e bandiko to e coach e yena mokili apparemment bana bilaka bozalaki te. Donc challenge bazalaki na ngote bakeika na côté moko kaka. Lelo na 2015 bana bilaka boyebani. Elingi koloba ete bo déclarer tant ya opposition contre majorité ya l'église kimbangiste. Donc c'est wana ndenga yango na comprendre. Donc boza ko ya avec une philosophie ya kimbangiste bakendaki bango moko sans challenge. Donc bo fongoli challenge désormais ya boyokana tozonga esika moko to tala mpe mpoke o ndenge bokeyelaki soit na ndenge malamu to ya mabe. Donc wana ndenga yango na comprendre awa. Alors nazo fongola pe singa na bandeko ba yesuka po ba umela mingi te nde tokozonga bandeko tozwaki maloba kala. Naza na ndeko Nswari na nazwi maloba te. Naza pe na ndeko Joe Mark mutayeli biso sima. Bango mbaene nazo bande pa na bango sima nde biso na kati toliaki na biso mwana bilaka pe ayeli biso pe sima ye pe akozwa pe maloba na ye. Ndeko Nswari na peso maloba. Ndeko Nswadi na peso maloba soki te na kiti et merci papa Pakundu na osamola mingi te hein parce que à vrai dire dans un comprend sujet et peut-être il y a qui presque disons quoi 48 minutes hein, dans un connecté la comprendre de côté n'a même pas sujet anime parce que donc je préfère ne pas me lancer dans les autres comprendre parce que n'a évité dans la question dans la réponse n'a évité en fait je sais pas qu'on est les autres ça dans la radio en fait quel est le sujet que tu as traité quoi. Donc je me rends d'ailleurs à l'issue peut-être qu'à un moment donné on va comprendre exactement ce que c'est Zanini parce que c'est parce qu'on pose des questions qui manque Zanini qui marie Zanini bon je sais pas si vraiment répondre les cas qui n'a évité donc je ne vais pas me lancer papa nanga pas que je me préfère écouter pour nana saisir en fait sujet exactement Zanini pour que on puisse se répandre. Merci beaucoup Mbuta na dossier Liloba. Merci ndengo lobby ezana no clair te kimbangu na kimbangisme ndenge Mbutambola prometaki biso akopesa différence mais tozana ndeko dompe mtaka mta comprendre ki réponse peut-être yé mtako aider biso ta ko maloba et puis tokeina ne pas yandeko Joe Mark pe mtako télévision na sima to yoka ye pe lisusu ndeko Joe Mark. Allô oui. Ah Rolanda. Très bien. Bon nalobi nalandi bien ndeko ya zolo bana
nalandi nakozala d'accord na ndeko oyo auti kointervenir sikoyo. En fait nayoki papa oyo alobi mais na comprendre loko moko te na makambo azoloba. Omoni mpona kolakisaki makambo azoloba moto ako comprendre yango te yo ozolinga oede ye mpona bato bacomprendre fait azoloba nini. Il se répète akoloba kaka makambo misato me azoloba yango plus de 30 minutes aza korepete kaka eloko moko alorepete au fait ezoyebana te au fait sujet eza nini. Omoni mbala mosusu ozosentir ke aza na eloko moko na kati na ye mais azoyeba te ndenge na s'exprimer en fait. Donc ezo causer problème mpona koyeba tokodébattre nini tokolobela nini tokoatake wapi eloko nini tokosimba. Alors mibengi mwana bilaka mais nazomona on dirait aza en contradiction na baba na bilaka mosusu nga na yebi oyo ba defendaka makambo ya papa Simon Kimbangu. Nazokomona on dirait aza pena en contradiction. Bato mosusu oyo nga na yoka kuna balobaka basolaka pena bien makambo ya papa Simon Kimbangu ba defendaka papa Simon Kimbangu baza na ba remarque basala ba kimbangiste mais ye oyoka michopo libumu kende okoyeba te azolobela nini zwa michopo kende lakisa michopo bokonza. Donc azosangisa nyonso mafuta na mai na mabele na nyonso en fait azolinga sala pizza moko eza na mélange ya tout en fait et puis na suka omona sopi mabele likolo. Donc ozoyeba te eloko nini penza azolinga aloba soki moto ayoki ye mingi ça risque ya koconsidérer comme motu moko on dirait motu na ye ezosala malamu te. Je m'excuse parce que makambo azoloba on dirait ezaka lokwa neti motu moko boye ou bien atangaki mingi ou bien azwiki ndoki na mokolo sikoyo motu na ebouge sikoyo azokoka koloba makambo te au fait. Alors on a préféré à s'identifier bien ou bien il a quand même identifier malamu au fait aza nani alingi nini azo défendre nini parce que bana bila ko na landaka balobaka bazalaka clair na maloba na bango soka azo loba eloko pe ba reprocher ba kimbangi se balaka clair baza poser na ba position na bango même tozaka na maloba moko te mais ko sentir que bazo défendre bokoko bazo lobela bokoko bazo lobela makambo ya mutu mwindu ndenge mbala mosusu na lobaka ba même makambo pa mfuma longo papa de ngena banda ko lobela bango bazo défendre bango bazo telemela ngo bako kene même na ba conférence ba défendre pe ba lobeli bokoko ndenge ni mindele ba yaki ko kosa biso ndenge ni bible lelo yo ba lakisa biso mindele nyoso za mindele ndenge ni bible tondi na lokta. Vous comprenez? Biloko wana tango baza ko expliquer yango même ba côté mosusu ba déborda kempe na makambo mosusu bazo sala ngo tozaka na voix moko te tozaka na ba idée ndenge moko te mais en général ozo sentir que bazo défendre les cam. Mais tata oyo azoloba donc azoko se contredire na makambo ebele donc soko yoki même 2 heures du temps makambo misatu kaka akoloba ngo ba air michopo ezali makila ekoti na ngai mbala mosusu akolakisa bi azolinga pesa bino impression comme si c'est lui Kimbangu on dirait Kimbangu aza na kati na ye toza ba Kimbangu donc eza difficile pour moto à comprendre donc aza peut-être moto moko fo asolana na mutu ou bien aza na likamoko boye azolinga fo ebima na kati na ye mais azosenga ba guider ye ba aider ye donc tant azolo bozo sentir moto aza na passion ya likambo mais azokoka vraiment ko bimisa likambo ngo malamu te. Alors soko ko s'associer na bana bilaka ngana komona ke bana bilaka bazala prudent bayeba ko identifier ye au fait alingi nini alinga nini maloba kezaka nini parce que boko poser ba question simple so bo pese sous parole azwi bino 2 heures du temps alobi to ano répétaka esika moko azo tourner ka esika moko et puis ko sala peu bien te parce que bato ba koti na radio awa bazo yokaka ou bien na sia nzete ndenge olobi mutazambwana ba mikolo baza ba mikete bata batu baza ba responsable. Alors to kozala kaka ba responsable moko boye ba koti na masolo bozo solelo côté sujet ya eloko te donc ezo kende kaka libumu makila mazongisi ba bali na suka botire eloko te za kwa bolekisi temps na bino pamba moto azo yoka bino koloba ndire batana mituna bango sala malamu te. Donc faut ezala ba sujet moko clair na makambo clair o eza reprocher mutako ya teka zo kaka libumu makolo makila ba nini Kimbangu akoti na biso ba kimbangi se ba non faut ezala clair na ba position donc ngao na na maloba yango. Merci toyoki ope tolandi na bokebi nyonso. J'espère que Mbutambola oza kolanda très bien
makamni sondengeza ko lebimawa toke ne pa mwana bilaka onanto yokite nde sima toko mata epaya ndeko David Bianke ndeko Robert Mukolo de na ordre zali mwana bilaka zwa maloba matondo bayenge na bino nyonso bambuta pe bakoko kimia ya yemoko kinki mbangu ezala na biso pe tokabola liloba na ye na kimia pe na bolingo nyonso matondo ngana koloba boye en fait soki na pona koti mona retard na ona aussi ko comprendre na koloba boye je crois que thème ya ali kimbangu ya bana bilaka je crois na ba kimbangiste différence eza nini je crois na éviter soki nazana nzela upambuta zambwana oui eza wana yende akopesa biso explication pe abandi akopesa mais batu kilo ya koyoka yango nanu pese kobite koba pona ngai na oloba boye omoni na biso bana bilaka bao tozolobela kimbangu parce que nayoki mbuta na ngai Joma Kauti ko intervenir tout à l'heure par rapport ya mbuta mais bao baza na kati ya molimo nso ba kososola maloba na ye omoni mais na ndenge mbuta pesi koloba il faut sikoyo ko décoder maloba nini oyo azali koloba omoni donc tozabana na ye mais pona koba na koloba boye kimbangu oyo biso tozo défendre en fait kimbangu biso tozo défendre d'abord un pona ngai dans auti na bakoko donc auti na bankulu ozomona donc kimbangu ngana azolobela mokili azote ya biso ke mokili eza ye ozomona kimbangu oyo biso tozolobela kimbangu biso tozolobela azolobela univers azote ya biso mutu azali nani komiyeba la conscience kimuntu ozomona kimbangu ngana zolobela auti na Yesu te batindaki epi na Yesu te ila kimbangu aza koaniminga naza koloba makambo naza koloba je crois qu'ils sont clairs alors esengeli siko tosala nini obiso tozali bana ya nkongo buta Joma cha micro off buta Joma micro off pardon okay tozali bana ya nkongo alors soki tozali bana ya nkongo nayebi te soki makila oyo se etangami na Kongo soki ekoki te mais mpo na ngai na bolingo oyo ya ye kinkinki mbangu twana ntango akobomanaka te omoni na sikoyo ekomi ntango sikoyo nde ya koyeba ye sikoyo azalaki nani donc mutu na mutu aya na kimbangu na ye aya kodefinir kimbangu na ye oyo aza komona ozomona parce biso tu tozolobela kimbangu lisusu bazolobela kimbangu na fausseté lisusu toyebi te toza koluka koyeba parce que tokuti na bobungi plus de 4 siècles bambuta ya bokangami est-ce que tozo imaginer kaba oyo tovandi awo tozolobela kibokoko tozolobela kimbangu yebisanga boyebisanga ikombien na kati na biso tozali aimé mpona makambo tosalaka vous imaginez ozomona donc il faut tokomi na ngonga oyo mutu na mutu asala mosala na ye biso bana bilaka soki toyaki koteya kimbangu biso tozomona toteya kimbangu biso toza komona bakimbangiste soki bakoteya kimbangu na bango bateya mais tozokoma na ntango na examen
mutu tu fois les cas à définir Kimbangu toza biso moko te toza biso moko te toza biso moko te Matondo. Merci tozo wana ne pas Mutabiange après Mutabiange Mutadompe et puis Mutarobe mukolo na banza ordre za bongo Mutabiange toyo kayo na para bakimbangis. Merci. Bandeko va région de Biso Moté. C'est intéressant, mais c'est regrettable. Tolérons ces athées. Parce que biso ba condamna biso ono biso ba chrétien. Mais tant que tu zalaga na bandeko ba tanga kaka Bible. To zalaga poser pour que to yeba ma bomba mi tata Nzambe. Mais pas avec une haine. Na rejet ezalakati photo sangisa au fait biso cercle oyo photo zala na ba donner ngana sepeli na ndeko ya lobi ke no to yeleka na ba exposer to pesa ndenge nini to yebeli Papa Kimbangu avec nos tenants les aboutissants to pesa explication to pesa na ba plan scientifique ya Papa Simon Kimbangu et moi je vous le dis, ngana za vraiment d'accord. Mais na ba minute ya boye exposer na ngai ko kende molai parce que naza makambo ebele ya Papa Simon Kimbangu ya ko lakisa. Mais ndeko na biso oyo Papa Mbola makambo ya lobi, c'est vrai, ngana lobaki yango au départ que il doit tenir un langage scientifique. Langage scientifique ezali a ko pesa li makambo clairement avec des réalités. C'est là où ngana lobi que non il est confus dans ce message. En plus, la confusion, la contradiction est allée. Parce que, et le quoi à lobby, oh vraiment na comprend, à lobby que tata Kimbangu, yende tata na biso, ni biso peut-être le bagaza papa na biso. Parce que, en lui, la zone de l'ango, yé azali kaka ndenge bato ba lobaka ke bato ba chrétien ba kondana biso mususu ba lobaka to sambelaka moto. Mais to sambelaka moto te, c'est l'esprit qui s'est fait chair qui est au milieu de nous pour une mission donnée, pour un plan spécifique. Et zali parce que ça va marcher. Na yo ki bande ko mususu qui se lamentent et qui sont impatients ya ko luka création ya ko luka ba fruit ya ba révélation ya Papa Kimbangu ezali parce que likambo ezali boy ezali na marche ezali na plan ezalaka na phase A na phase B. Phase B ni oyo to lingi to kende yo Papa Simon Kimbangu alobela ki kimbwanza ki ambeve. Sans kimbwanza ki ambeve on ne va pas créer. Création et ko monana biso tozana makambo yango parce que problème ya Papa Simon Kimbangu ezali boy ba mususu ba omonela ye musika ba mususu baza très proche. Mais Papa Simon Kimbangu est multidimensionnel. Biso te yebi ke ye aza molimo santo. C'est un esprit qui se fait chair, qui vit au milieu de nous. Et il se révèle à qui il le veut. Pour que oyeba Papa Simon Kimbangu, faut soit révélation mususu. Ba mususu ba Kimbangi c'est pour parce que ba botama, ba tata oyo, ba yebi makambo ya Papa Kimbangu, ou soit ba viva, il fut des témoins, ba botami na likambo yango, balandiye donc bazaba Kimbangis des traditions de naissance randengwana biso tozaba Kimbangu ya conviction parce qu'on a fait des recherches. Donc on peut vous donner des données scientifiques bibliques ou bien il y a révélation non Papa Simon Kimbangu aza motote bato bakanisaka to sambelaka motote parce qu'il y a aucun prophète na mokili oyo akufa abila kisaka a révélaka makambo azalité. Moïse oyo yebi ba prophète ya kala akufi makambo na yebe ayekufi mais Papa Simon Kimbangu akufi ba réalité na ye ezali il se montre à qui il fait nga stoki naza Kimbangis c'est parce que Papa Kimbangu a se révélé à la famille na biso et na sala ba recherche donc pour que to zonga na likambo Papa Mbola amemi avant asidi sa alobi Papa Kimbangu aza ebandeli azali suka ngai vraiment na likambo wana ekoti ngai mais malheureusement tango pe alobaki ba Kimbangis photo sepela
il faut te féliciter bango parce que ba bombi makambo ya papa Kimbangu ba bombi kombo ya papa Kimbangu. Mais il se contredit au même temps pour le bagage non bazana fausseté yango pa l'accès yango pété. Mais je veux vous dire une chose, likambo ya Nzambe ezalaka na alliance. Ata même to bengisi bato oyo batanga ka Bible, soki otuni bango alliance nini tozana ngo sikoyo na génération na biso. Bakozonga kaka na makambo ya Abraham, nzoka tozana makambo ya Abraham te, tozana makambo ya molimo na alliance oyo ezongisi biso na Afrique. Ni oyo ekosangisa bato nyonso mabota nyonso. Mama elikambo biso bayindo to uti mosika toyebi passé na biso te. Ni oyo likambo ezongisaka biso tomi yeba. Et pour que toyeba avenir, toyeba pe côté to kokende. Avenir elakisama tango papa Simon Kimbangu alobaki moto mwindo akokoma mundele akokoma moto mwindo. C'est parce que il y a eu l'inversion des valeurs, il y a eu en quelque sorte to perdre qui va continuer biso. Le maître ya mokili na bato oyo to pesi civilisation parce que c'est intéressant peu papa Ndompei je sais pas un jour akolakisa biso ndenge nini ye ayebi cosmogonie na création, je sais pas comment ye ako expliquer yango parce que nga na scientifiquement na ba historien na ba archéologue bango nyonso balobaka ke tozaka na origine moko eza Afrique. Biso nyonso to uta kuna balobaka l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais ye aye ça n'a pas connaissance c'est intéressant. C'est intéressant peut-être yogaye un jour à expliquer biso. Mais ayez bani que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc to uta kuna. Or d'après le plan de Dieu, biso nyonso to kuzonga na berceau et paradis ezalaki kuna paradis ekozonga. Moto mwindo yende aperdaki bokonzi na ye liaison spirituelle oyo to perdaki to ko retrouver yango to kozala le maître to kozala kaka la quête parce que malédiction wana ekosi la paix et tozana processus de malédiction et silaki parce que tango tali malédiction tata soki ozana tata Nzambe bokaboni ezali c'est là où on était vraiment et oyo bengaka oyo ba Bible bengaka les ossements desséchés. C'était des êtres d'un peuple déshumanisé oyo nguya esilaki. C'est pour cela que bayaki kokam parce que moto azana makasi azana nguya bako piété bako coloniser été. Donc notre vécu, notre passé, c'est parce qu'on avait perdu la liaison spirituelle. Liaison wana ekozonga. Mais la phase ya révélation, biso tozana ba révélation yebele ekobima. Phase ya ngoni phase B. Ya kimbwanza ya molimo. Ekoya. Mais c'est un processus. Ma procédé wana photo leka ya fo tokokoma. Nino ozana une vision komona kako non ozana science. Et science moko kaka oyo eza via tata Kimbangu. Eza mandombe. Okomona biloko nyonso tu eza na kati. Toko inventer, toko créer, mais pas avec l'écriture na munoko ya bapaya. Toko inventer avec la mandombe. Mandombe eza science molumba. Zambo na kata hii. Science wana ni oyo toko la Zambo na kata hii du Kimbangisi. Donc, na pesi bino mo loba parce que bino moni que vous êtes impatient pour na loba oyo mais en réalité vous ne montrez rien. Vous en avez le côté où l'accès. Biso tout ça na science, tout ça na ngo de l'accès. To lobby que to kokende na phase ya kimbwanza ki ampevi. Ce qui bolanda ka papa Simon. Faut bolanda pe makambo wa loba. Makambo wa loba to chikela na kimbwanza ki ampevi. Ni côté to limito kende. Mais motion. Mutazambo na motion s'il te plaît. Pardon vraiment. Au monde makamsuko tozo lobango o to batakana biso bana bilaka mina ebité. Au monde koloka papa o tanga koloba mbuta oyo. Au monde biso bana bilaka Kimbangu déjà fait bangwa Kimbangu to lobaka ezata na bakimbangi sozo kasa tozo kowela bango likambo tozo kowela te. To kabeli bango bozoa. Bozoa.
Parce que nous, on ne parle pas de Kimbangu selon Bino. Parce que tu parles que l'équipe c'est le Congo. Biso Bayindo, Tobungaka. À peine que dans le pays, Biso Combo ya Afrique, ça Combo na bisoté. Mais oza ko zongi sango kaka. Bobengaka diange na fumwa longo. Mais pour le bafumu Kimbangu, boko kakate. Ozomona yango toujours Simon Kombo ya bapaya. Alors, oza koloba makamoko okeno mandombe bosela yango Robert Mukolo et puis mandombe boyeba yango parce que si réellement autant que scientifique, tu parles de la science, mais je suis désolé. Sauf que la téméra même caméra sikobo mona. Mais muta zambona ebisa bango mandombe c'est pas une révélation nouvelle. En Égypte, qu'est-ce qu'on voit en Égypte? Mais qu'est-ce qu'on voit ici dans les pyramides? Partout au monde dans les pyramides, il y a quoi? Alors bon, 5 inadé. Et ils pensent que c'est nouveau. Et ils pensent qu'ils allaient nouveau. Mais non, c'est pas nouveau. Le mba et le ngou, c'est pas nouveau. Il faut arrêter de croire. L'astronomie, l'astrologie, c'est pas nouveau. Alors, une science, soi-disant, qui m'a révélé Bango, mais Robert Mukolo Lobani, Bakenda Kapa Bakimbangiste, église Kimbangiste, Boya Makambu, on a pour la école, on a battu Sakayamote. Mais Bango Batoli Boso, Yakusala Kabanzembo, Moyindo, Akoki Konzima, Eloko ya Moninga, Moyindo Te. Mais bengelanga kimbangi mama Mimi, mama Fifi na Belgique, Kouya Mandombe. Mama Mimi, baki parako tout mama na longa musika sa koya ba kutu bacha kutu makele na kata sal. Na kuna gazé bango na mona bilaka to gazé bango bino go sama kimbango bino. Ko zo pesa ma baki para yango, tout même John Max boko na kimbango ta kombo na e. Tout na Robert Mukolo, tout même papa so boko mango. Ils négligent ça. Ils font rien. Et de deux, likambu ya Yesu abiki biso ba yindo to bunga kanzela. Parce que nous, Kimbangu, c'est pas au besoin. Pour la biso, c'est la claire. C'est ça. Soki Kimbangu, Zola, yokangai, pardon. Soki Kimbangu, oh biso bana, oh mbola za koloba. Parce que mbola makamazo bete za na niveau mokoli. Kolo! Que je pense que tant à kotayango, badbaro kima, zo bete niveau mokoli kolo. Parce que même ngai nzai, tant on a bandaka ba makamdangai, ba géométrie. Je ne savais même pas c'était quoi. Je faisais que des dessins, des sciences. Je ne savais même pas c'était quoi. Au bout de 4 ans, j'ai compris une chose. Alors, Bolanda, c'est quoi l'ingi preuve tangible que non, Nambola, Ozana Moutoumona maîtrisité, mon science, il faut qu'expliquer encore relaton, on va comprendre. Ok, maintenant je mets en preuve. Ce cas-là, il y a 3, il y a 26. Il y a 3, il y a Kiangani Nzambe. Mais surtout, il y a Kiangani Siros, et il y a 3, il y a 26. Babengaka batata na misatu banzambe siko ba prouver que non voilà baza banzambe que ba prouver yango à part des petits miracles parce que ba miracle ba biso même na Sénégal hein ba Cheikh Bamba Amadi Bamba basala yango osomona motion soki ozana mitune su kimbangi respectons quand même l'ordre de la conférence. Donc, il y a des motions, mais moi, je veux parler, non? Et comme il tourne, on va dire ma motion 1500. C'est pas comme cela, quand même. Alors, Joe Mac attaque à vidéo. Biso Kimbangu toza kolobela, eza Kimbangu moko te na bino parce que biso Yesu to yebiete. Siko bobo Yesu. Siko bobaka dialunga na ye wana kolo Yesu eloko lelo photo sile na nazo maloba mais lelo faut prouver nga ke dialunga na ye wana kolo Yesu parce que diangenda na bureau na ye Joma ko yebi yango mbuta mukolo yebi yango zambo no yebi yango na bureau diangenda tanga zalaka na bureau na sima yaki na photo ya Maria Mopembe soki na yeli soki ya mongala motete na yebite yaki na photo ya Maria Mundele na Yesu ya Mundele. Alors, je vais savoir, Dialunga n'a pas choco à l'époque ou pas? Non, mais papa, on va se répéter, donc se comprendre. Est-ce qu'on peut pas avancer? On va se répéter. Donc, dans le copé, ndeko dompe, après ndeko dompe, papa Robert Mukolo, mais bobo sanate pour un rappel na bino, tous en a grand archiviste ba kimbangi ba kati awa. Muta Joe Mac, c'était un grand journaliste, to yebi ba œuvre na ya kosala ka ba collection ba archive nyonso ati la biso. Muta Robert Mukolo, c'était un ancien directeur ya radio télévision kimbangiste.
et puis toza na ndeko David Biange, c'est un chercheur kimbangi. Et pour votre... Bango, Kibangendiste, Kimbango, nous sommes tous des Kimbango. Arrête de dire ça. Arrête de dire à eux. Vamos aller communauté, ça la communauté, bah toi na bêtise, bah Biangenda, voyons bien. Kimbango, ça nous tout tout. Et ça Bango katé. Kimbango tout. Arrête de dire que non, Bango Bonabi. Non, il mérite pas ce nom-là. Merci pour la remarque. Nala loaka kendingo lobby. Communauté qui m'a sozali awa kuna bazo côté Kabila ba crime Kabila tout ça ba besoin nango blague bazo kufa besoin nango blague c'est mon tour Nabi le quoi c'est mon tour est-ce que je peux aussi parler donc on fait quand même une heure de temps vous écoutez seulement zo maloba na nyalo baka na communauté kimbangi c'est papa bien ndeko savoir na aussi le bimi koba ya lungendiste yangenda communauté yangenda bah revenons à nos moutons. Moi, je pense que na ndenge de consoi d'alobaki peine de consoi d'alobaki na cause la très dureté avec de combo là. Je pense que dans ça quand même dureté dur ba séance passée. Mais moi, je crois que Azan a un sérieux problème de communication. Un sérieux problème. Mais tout ça va dire que c'est réalisé en Azan a un matériau didactique moko nyonso ezali a mabe qui n'exprime pas sa pensée. Voilà pourquoi les gens ne peuvent comprendre été. Le code est allé révélation ou bien lumière et lié qu'il prenne son temps. À la précédé, il y a qu'aucun de bimisango mais alamba yango na katina qu'il trouve des mots adéquats. Parce que autrement, tout le monde va comprendre été comme on l'a dit. Si tout le monde fait un effort de le comprendre, mais ça va comprendre été. Ou bien makamazali koloba za na maîtrise na yango te ou bien makamazali koloba ezali ko senga ba complément mususu po epesa yango éclaircissement nazo sa question de comment koloba kiawa sur évolution l'Afrique et les besoins de l'humanité. Il faut te comprendre très bien la formation classique ozali ko tanga pilotée principalement par le courant dominant de l'Occident. Faut pas bobo s'en que la formation classique à classe est bandie, je crois, vers le XVIIe siècle, ici en Europe, qui est venu s'étendre jusque chez nous. Et elle est pilotée par les loges maçonniques en général. Il y a qu'à définir la création et l'évolution. Si les théories de Darwin ont prévalu, ce n'est pas parce que la théorie est vraie. Mais c'est parce qu'il y a une théorie d'expression où il va supprimer la théorie mususu nyonso où il va contredire et va passer à un terrain d'exergue de dire que mutu azalaki mokumbusu akomi ko évoluer ki mokumbusu na ye a décidé que na boy ki mokumbusu na koma mutu et on vous dit clairement que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Fait avec attention, il faut botter la phrase dans malam parce que l'homme l'homidé, c'est-à-dire la principale homidation, l'homo erectus. L'homo erectus n'est pas considéré comme un homme, c'est un singe. C'est-à-dire le singe qui se tient à deux pattes. Le singe qui se tient à deux pattes a quitté l'Afrique. Le principe de son homidation, c'est le singe. On vous dit que vous êtes des singes. C'est ça la logique. Bien vous avez un singe, lorsque ce singe-là a évolué, il est devenu blanc. Mais ça, c'est une bêtise. Comment est-ce que nous devons continuer à supporter une insulte de ce genre? Et c'est une insulte grave. La terre est le berceau de l'humanité. Parce que ce qui botani dans ce qu'on appelle l'archéologie interdite, c'est-à-dire des preuves archéologiques qui ne répondent pas à la science classique. Par exemple, va découvrir empreinte ya makolo ya mutu na dinosaure alors que les dinosaures azalis présumés disparaissent plus d'1 million d'années avant l'apparition de l'homme. Comment on peut expliquer cela? Mutu yango pas l'homme primitif mais l'homme moderne. Comment on peut expliquer cela? Il y a beaucoup de preuves comme cela. Donc makambo yo batangisi biso au lieu tozali koloba ke tozali bana bilaka tozali koloba ke tozali bato moyindo bazali kolinga kolamuka. Au lieu de prendre cela et d'absorber et de gober et de commencer à répéter cela gratuitement, je pense que c'est le temps quand même d'aller revisiter la véritable histoire
oyo ezali ko se retrouver na ba tradition na biso nyonso. To sangisa yango pour te comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé dans mabele oyo. Quel est le combat que nous sommes en train de mener? Mais tous à la répétitivité. Voilà pourquoi, par exemple, dans toutes les préceptes de la Bible. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a été, c'est comme une constitution qui a été écrite sur mesure de quelqu'un. Bon, on va dire que la loi va définir la constitution, là, toutes les lois sont mauvaises. Non, mais nous sommes allés coordonner pour répondre à l'accoutrement de quelqu'un. Et cela ne nous sert pas. Et ça dit que, prenez seulement la première logique. Au commencement, Messie Dieu créa les cieux et la terre. Ça, c'est d'abord l'interprétation qu'on nous a donnée. Parce que quand on dit, aux autres traditions hébraïques, on dit, le terme est immigrant. Quand on parle d'Elohim, hein, El Bashir, je crois, Elohim, quelque chose comme cela, cela ne veut même pas dire qu'au commencement, un Messie Dieu créa la ciel et la terre, parce que d'abord, le mot Elohim lui-même est au pluriel, qui signifie même les dieux. Nous avons que voilà pourquoi nous devons commencer à poser des questions au-delà. Et il y a Messie Jésus. Je pense que cette histoire de Messie Jésus, ça pose trop de problèmes. Pourquoi? Parce que Bissot, toujours dans cette logique, il y a qui perroquet, nous aimons répéter, faire confiance. Alors que total, que Bissot, nous allons réclamer que le malheur que nous subissons, nous n'aide à imposer Bissot. Mais quand même, on lui fait confiance de répéter toute son histoire qu'il nous a donnée. L'histoire est bonne, mais le malheur que nous subissons est mauvais. Contradiction. Cette histoire de Messie Jésus, ils sont incapables de nous prouver où ce Messie Jésus-là a marché quelque part. Que non, il est né immaculé. Père Saint-Esprit. Et nos frères Kimbangu viennent nous dire que Kimbangu est le Saint-Esprit. Donc Kimbangu avait enfanté Marie. Et ce monsieur qu'on a enfanté, soi-disant par Kimbangu, personne ne l'a vu, il n'a existé nulle part. Azali Kakaloko là, James Bond. On le voit dans les films, mais en réalité, il n'existe nulle part. Voilà pourquoi on a c'est trop aberrant. Nabato, par exemple, nous avons l'investigation profonde de cette histoire-là de Jésus. Nous avons combattu l'affirmation gratuite. Ce sont les affirmations en l'état, on dit qu'on démontrer en tout cas, vous allez comme la probabilité à 90% qui vous dit que cette histoire est montée de toutes pièces. Au total, il y a 2% qui peuvent. On va encore au bas. Hasard, trop chance, mais chance, on a vraiment les embouqués trop. Alors je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on doit se cramponner sur une histoire qui ne tient pas debout en elle-même pour justifier théorie mobile? Restauration, le principe du messianisme, ça c'est un principe purement imposé par les religions dites révélées. Hein? Le messianisme là-bas qui veut que un Dieu doit venir sur la terre, naître comme un humain, être rejeté par les hommes, être maltraité et tué et puis ressuscité en force. Ça, c'était leur interprétation et un mouvement solaire, hein, avec les saucisses d'hiver et saucisses d'été. Donc, nous qui commençons à répéter ces histoires-là bêtement et faire de Jésus-Christ comme étant credo, pour justifier toutes nos thèses, nous devons faire attention. On doit vraiment faire attention parce que ce personnage, il est plus une entité grégorienne qu'une entité historique. Voilà pourquoi on a comment est-ce que la science classique, la science courante, que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Moi, je dirais que cette science-là est vraie en partie. C'est à nous maintenant d'aller vérifier parce qu'aujourd'hui, on trouve que partout sur la Terre, à un certain moment, il n'y avait que l'homme noir. Ce n'est pas un problème de l'Afrique seule. Et il n'y a jamais eu un homme singe qui a quitté l'Afrique pour devenir un jour blanc en Europe. Non, non, on ne parle pas de singes, s'il te plaît. On ne parle pas de singes. Mais quand vous parlez de l'Afrique et des berceaux de l'humanité, oui, c'est-à-dire vous suivez la théorie de Darwin qui veut il y a deux choses. Non, il y a deux choses. Nous, on parle de la création. Même si vous parlez de la création, bon, prenez votre théorie. C'est mon tour aussi, Mouta. On prend la parole. On prend votre théorie de la création. L'homme noir qui est né en Afrique, bon, il va s'aventurer en Europe, il devient blanc. Moi, je vous ai opposé deux thèses.
Au Brésil, il y a le climat équatorial comme au Congo. Mais au Brésil, ils ont dit que les Amérindiens sont blancs. Ce sont les gens pauvres, ils ne sont pas noirs comme toi et moi. Si le climat change les gens, les Amérindiens deviennent être noirs comme toi et moi. Si réellement le climat change les gens comme ils nous racontent, mais les Afrikaners qui sont venus en Afrique aujourd'hui, il y a plus de 300-400 ans, ils devraient déjà commencer à être même demi-métis. Mais ils sont blancs, blonds avec les yeux bleus. C'est un problème génétique. Quand vous demandez à tous les généticiens, vous savez que la différence génétique entre Bissau et Mindele est de 2%. Mais elle est tellement stable, pas seulement Bissau et Mindele, avec toutes les races, elle est tellement stable que, écart l'apparition de l'homme blanc, qu'on repoussé vers au moins 20 000, moins 30 000. Tant on a génétique, même que ce soit évolution, même que ce soit mutation, ils ont une difficulté de transformer, à moins qu'il y ait une intervention extérieure qui a forcé un saut génétique, provoquer un changement, une mutation. Ça, c'est autre chose. Alors, l'origine de race, ils allaient résoudre que tout soit solution terre à terre pour dire que l'homme noir a bâti Mundele, le blanc est le fils. Non, ces gens, ils sont venus, tant que qui nous puissants. Ils ont réussi à nous frapper. On a construit des pyramides partout. Vous pensez que c'était pour nous entretenir? Les pyramides d'aujourd'hui sont reconnues comme des grandes machines. On se reconnaît, Papa Simon Kimbangu, mais on doit se reconnaître de son enseignement, ce qu'il a enseigné. Hein? C'est très important parce qu'il a parlé sur ça. Papa Kimbangu. Ok. D'accord. Pour moi, enseigné pendant 6 mois seulement. Tu ne dois pas me dire que tu fais dans la radio, c'est plus de 4 ans, 5 ans qu'on parle. Les autres, la page, les entités extraterrestres, combien de gens nous comprennent? Et vous pensez vous pensez que dans 6 mois, avec une population inculte que il était capable de pouvoir dire toutes ces choses-là? Moi, je ne crois pas. Bon, tu ne crois pas, mais voilà. Papa Simon Kimbangu, la différence entre vous et nous, c'est ça. Bino Bosuka na Papa Simon Kimbangu, il y a 1951, mais biso te yebi que Papa Simon Kimbangu, il se révèle, non pas seulement, Azana Suka, mais actuellement. Prenez, moi je vais vous donner un extrait. Je vais vous donner un élément où ils sont à YouTube, un témoin qui a connu Papa Simon Kimbangu, en chair et en os, qui parle de ce que nous parlons. On a un témoignage à Papa Ekoutou Émile Camille. Il a connu Papa Simon Kimbangu en prison comme ça. Il a expliqué des choses et pas virtuellement, boyé. Homme à homme a expliqué, après ça, il y a révélation, il y a création. C'est pour ça que, la création, il y a une théorie de darwinité. La création, selon les situations de Papa Simon Kimbangu. Buta Robert Mkolo te pese maloba. Oh, maintenant si c'était de quoi botolinga maloba, tozo ngana studio. Ok, si les ça yo comme ça Buta Robert ne azotom la prière. Bon, de toutes les façons, de quoi petit témoignage il y a de quoi Emile, je pense que j'ai déjà suivi. Magambo na zolo je ne pense ni le parle de quoi na loba qui tout ça quand même sincère. Dans votre histoire vous nous parlez encore des soins de Daev. Mais ndeko, allez lire les mythologies sumériennes. On va comprendre d'où ce concept-là est venu. On va comprendre que ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir. Cette histoire de... Je voudrais seulement dire que, d'abord, parmi les erreurs l'église Kimbangu commet, c'est de continuer encore à appeler Fumu Kimbangu Simon. Parce qu'en l'appelant Simon, c'est-à-dire que comme vos hommes ici dans les chaînes qu'il est venu combattre. Le concept Simon, c'est un concept esclavagiste. Moutio ça s'est libéré, il faut zonger la nature. Comment est-ce que votre Simon, qui est un esclave, c'est un esclave, comment est-ce qu'un esclave peut venir nous libérer, nous qui sommes esclaves comme lui? Il faut qu'il commence par se libérer. Atika kombo Simon wana. Mugola otika ki Simon, a comme Fumu Kimbangu, il va prétendre de libérer les gens. Maintenant, nous Simon. Ok, Mbuta Robert Tombola. Oui, merci. Pardon. Merci Mingi na Maloba. C'est vrai que Tozoloba, Makamumi Balé, on parle des deux côtés de la bouche.
D'une part, on veut que Papa Simon Kimbangu prenne le nom ancestral. Je commence avec Mutandompe, Azwa Kombo et Mfumu. Mais Papa Simon Kimbangu n'a plus ce corps physique pour prendre ces corps-là, ces noms-là. Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, Tozanango, est que nous ne voyons pas au travers les écritures sacrées. Comment cela est une difficulté? Excusez-moi. Comment cela est une difficulté? Comment il reviendra pour nous donner un nom. Mais il vous apparaît sur quel nom? Il ne veut pas vous apparaître sur le nom de Simon. S'il vous apparaît sur le nom de Simon, il vous apparaît sous quel nom, Papa Simon Kimbangu? Fumu Kimbangu. Il ne peut pas m'apparaître sur le nom de Simon. S'il y a un qui m'apparaît sur le nom de Simon Kimbangu, je vais prendre de lui les chasser. Je vais terminer. Je vous ai posé juste une question. Répondez-moi. Je continue avec mon dialogue. Bon, mais je vous ai répondu. Si un être m'apparaît sur le Simon Kimbangu, je vais les chasser. Ce qui veut dire que à un moment vécu historiquement sur une terre qui a été colonisée, une terre où les gens ont perdu leur authenticité. Mais pourquoi ces gens ont perdu leur authenticité? Lui-même, Papa Simon Kimbangu, il nous donne des indications. Il nous dit, c'est la Bible. C'est lui le propriétaire de son message. Il nous dit, lisons la Bible. Et lorsque nous lisons, par exemple, ici, écoutez-moi ça. L'oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. L'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ça, c'est un Dieu bon. Ça, c'est un Dieu bon qui peut dire des choses comme cela. Mais ça, c'est le diable. Comment est-ce qu'un Dieu bon peut armer son frère contre son peuple pour qu'il se tue? Quel choix est-ce qu'un bon Dieu peut trouver dans cela? Excuse-moi. C'est un Dieu diable, ça. Excuse-moi, nous sommes dans un débat. Un débat, on met des choses sur le... Je veux lire un point de vue. N'intervenez pas. Écoutez pour intervenir après. Mais pourquoi vous ne vous disciplinez pas comme moi? Moi, je vous écoute. Vous êtes intervenu quand j'ai parlé? Non. Un peu de... Quand j'ai parlé, les gens ne sont pas intervenus. Les gens sont intervenus. Hein? Vous ne les avez pas stoppés, Moutamukolo. Mouta, excuse-moi. Laisse-moi d'abord vous dire ce que j'ai vu. Parce qu'une des recommandations que Papa Simon Kimbangu nous a données, il a dit, il a résumé tout son message. Le noir deviendra blanc, le blanc deviendra noir. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'un noir d'un côté et du blanc de l'autre. L'interaction entre ces deux individus, il y a l'intervention de Dieu là-dedans. Mais qui était noir et pourquoi il est noir? Comment il est arrivé à ce niveau-là pour qu'il devienne blanc? Et qui est le blanc pour qu'il devienne noir? Mais qu'est-ce que le noir était et qu'est-ce qu'il est maintenant? Je crois que il faut résumer tout ça autour de Papa Simon Kimbangu. Les Noirs, au départ, étaient les constructeurs de pyramides, si vous pouvez me le permettre comme ça. À Tongi, la pyramide. À Sali, à Sali. La connaissance mathématique, c'est démontré aujourd'hui. Notre passé qui devient l'avenir aujourd'hui. Donc, c'est démontré que Mutumundu Azala Kilikolo. Mais maintenant, il est devenu plus bête que Mundele Oyo. Mundele a commis l'Ikolo. Un petit blanc qui est arrivé dans nos villages regroupe tous les Noirs, vigoureux soient-ils, forts soient-ils, donc, ça signifie qu'il y avait une puissance, une force dans cet homme-là. Cette force de domination, une certaine domination. Mais d'où vient cette domination? Si nous remontons dans l'Égypte antique, qu'est-ce que nous dirons? Que rien ne s'est fait si Dieu, Nzambi, n'a pas fait quelque chose. Alors, si les Noirs... Écoutez-moi, si les Noirs qui hier étaient supérieurs... L'amour ne tolère pas le mal. Et aujourd'hui, se retrouve à l'état de bestial. Donc, ça signifie qu'il y a eu quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est cette chose-là? C'est-à-dire, bon, c'est le passage que je voudrais lire. Et là, vous êtes en train de m'interrompre. Je le reprends. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est le besoin du débat. Bon, on peut s'en aller à construction, na paix. Mais, bon, tikanga na buzoba na ngai na tangira bino yonga na moniao. Parce que je dis la recommandation, Oyo Tata Simon Kimbangu atikela kibiso. Oracle. Attendez. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui.
et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent le mort et ceux qui consultent les idoles et les enchanteurs prédisent l'avenir. Je les livrerai ou je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes et les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Et les joncs et les roseaux se flétriront. Et ce sera que nudité le long du fleuve, de l'embouchure du fleuve jusqu'à l'océan. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se détruira et se réduira en poussière. Et les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent l'hameçon dans les Nils et dans les fleuves se lamenteront. Et ceux qui étendent les filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent des étoffes blancs seront confus. Les soutiens du pays seront abattus dans l'abattement, et tous les mercenaires auront l'âme attristée. Et les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon formeront un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis le fils des sages, des anciens sages, des rois sages? Ou osez-vous dire à Pharaon, oui, je suis fils et donc nous sommes des sages? Qu'il te fasse des révélations, que nous puissions te faire des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoan sont tous fous. Les princes de Noph sont dans l'illusion. Les chefs des tribus sont égarés. L'Égypte est égarée par eux. Excusez-moi, je tourne la page. Et ainsi de suite, les chefs des tribus égarés. 14. L'Éternel a répandu au milieu de l'Égypte un esprit de vertige pour qu'il se fasse chanceler et que les Égyptiens, dans tous leurs actes, un homme ivre chancelle en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête, tout, la queue. Et la branche des palmiers et les roseaux, en ce jour-là en Égypte, sera comme de femmes. Ils trembleront et auront peur en voyant agiter la main de l'Éternel des armées quand il les livrera contre elle, et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Dès qu'on lui parlera, il sera à l'épouvante, et à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une de ces villes sera appelée la ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Sur la frontière, il y aura un monument à l'Éternel. Ça sera pour l'Éternel des armées un signe, un témoignage dans le pays d'Égypte. Et ils crieront, les Égyptiens, à l'Éternel à cause des oppresseurs, et Dieu leur enverra un sauveur qui les délivrera. Je m'arrête là au chapitre 21. C'est le livre d'Ésaïe, chapitre 19, que je viens de lire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces jeunes. C'est monsieur Dieu là, il est très cruel. Hein. Excusez-moi là. C'est un mercenaire, c'est monsieur qui a écrit cela. Mon Dieu. Bayelo buku wana na français landa 1. Oh mais c'est un vécu des Africains, vous allez dire c'est Dieu. Dieu est cruel.
botangela biso yango na lingala na kitetela na kimongo na chiluba soki eza ya biso na biso non là en tout cas là ça a été écrit par nos ennemis. C'est tout à fait normal qu'il faut pas justifier. Attendez, il y a pas justifier. Oh, n'a pas justifié. Pour que pas justifier. C'est mon tour de parole. Justifier leur maltraitance sur nous. Ils doivent dire que leur Dieu, nous a punis. C'est tout à fait normal. Je vous rappelle, c'est mon tour de parole. Attends, botozana mbuta mkola koba parce que eloko mtuya oyo auti koloba wana ya mitu na pe question. Pour une fois, c'est là que je suis. Parce que Mouiba ou Kangana et Lokonia Yibaka. Si yo qui est bien que na pays de na Kama, na pays 5 pays, et puis on a un monument, ça sont des choses il faut un peu tout ça l'attention. Il se peut que Babiloko Fungiban Lobaka Botanga Kamukanda pour Kanga réalité à Mouibi. Peut-être parle les langues de Ghana. Tant que la na Congo et si Gani ne bâtit hôtel il y a éternel. Tant que la na Congo au centre du Congo. C'est bien. Si je prends Katiopa dans la conception de vous Mbutandompe, Katiopa, c'est du nord au sud, de l'est à l'ouest pour toute l'Afrique au complet. Katiopa, pour vous, c'est ça. Je vous ai entendu dire ça plusieurs fois. Un monument à la frontière, ce sont des pyramides qui sont à la frontière. Mais les pyramides étaient là déjà. Les pyramides étaient mais les pharaons, qu'est-ce que tu parles? Esaïe a écrit son livre, c'était en l'an 800 ou bien 900. Tu parles des pyramides qui existaient des 700. Les pyramides qui existaient déjà avant. Après 700, on n'a pas construit les pyramides. Quelles pyramides va construire après 700? Dans les livres qu'on a construit les pyramides, on dira il y aura un monument. Il y aura. C'est-à-dire le monument ne sera pas construit par le peuple. Mais il est là, le monument. Qu'est-ce que nous on a à voir avec ça? Qu'est-ce que nous on a à voir avec toutes ces histoires? Alors qu'il y aura un hôtel de l'éternel. Juste Nungi a expliqué parce qu'il a parlé des éléments. Avant d'être identifié moko moko. Hôtel Balobaki, et là il le roboé. Et le roboé, et là il le roboé. Pour nous convaincre. Je ne vous savais pas aussi turbulent comme ça. Vous êtes assez turbulent comme ça. Yoka le photo, Yoka le photo. Yoka le poteau. Laissez-le continuer. Il a lu un texte, il va l'expliquer. J'explique pour vous. Il y a une chose pourquoi Bandego Kimbangi se tozoko ba compété na makamu tozoka na te. C'est parce que nous étions à na fruit en kaba banga. Tala comment buta mukolo soka zuma loba. Ah, ndeko za bona tika ba philosophie za simple. Tika yesiko aloba. Et puis on exemplaire 326 akabwana tout ça. Exemplaire 326. Tika buta mukolo koba. Bon, Bandeko, merci. Alors, ce que Bolingi n'a expliqué moi muke pericope oyo na utiko tanga ezali les livres d'Esaïe. Ndenge zawana, il est bien dit, il y aura un monument à la frontière. La pyramide se trouve aux confins de l'Égypte, donc les 3 pyramides ou les 4 ou les 5 déjà découvertes en ce temps-là, ezali là-bas. Au centre du pays, Nzambe a construit un temple. Temple wana plateau de Gizeh Zawati. Explique-nous, est-ce à la frontière Nambogani? À la frontière de l'Afrique, l'Afrique est la mer. Nambogani. Katiopana. Plateau de Gizeh à la frontière. Non. Il faut que pas faire ta vie à origine, aux Anglo-Baga, aux autres. Comme ça, Bino Boranileng. C'est bon? Carton jaune. Carton jaune. Dans cette prophétie,
il faut savoir... me faire rire. Mes amis, de konabino, naza na galère nabino, toza ko souffrir ndenge moko, na tangue loko, tikana na boaka, après bino, loko na yo, simplement. Tika ma conseil, justifier loko na yo. On va dire conseil, il justifie ta thèse, c'est simple. Oh, ok, c'est bon. Alors maintenant, awa nzambe pas si biso toza ko mona. Nzambe mtu azali cause nango biso batu mwini cause ya donc tout mon abiso c'est votre héritier là à motif biso et ça c'est le diable en personne boti kana mbuta mukolo koba finalement toza ko apprendre loko mokote mais toza ko répondre makamazolo ba ya lobi ke passe na biso leo tolongwa keza mutu muda salaki L'Éternel descend sur une nuée rapide en Égypte. Les idoles de l'Égypte tremblent. C'est pas moi qui dis, c'est en français que je lis. Nzamba mati le colonne lipata. Akei le mbaso. Na français mais ba komi yango pa mutu. Oh, et bon moi maintenant commis vérité. La civilisation commençait avant la Bible. Est-ce que la Bible maintenant commis la vérité? Est-ce que on a commis la vérité que Nzambe et on Nzambe yo? Oh. Soyons honnêtes, balobi éternel. L'Égypte, l'éternel veut dire celui qui ne meurt pas, qui est là, qui reste. C'est ça l'éternel. Même moi aussi. Je meurs où? Toi, tu es éternel. La mort n'existe pas chez nous les Bantous. La mort n'existe pas, la mort. La mort n'existe pas chez nous les Bantous. Tout le monde est éternel. Bon, ok. Laissez-moi développer ma théorie. La mort n'existe pas chez nous les Bantous. Nous sommes éternels. L'esprit est éternel. Tout esprit, parce que tout ce qui est fait par les mains, tout ce qui est fait par les mains de l'éternel est éternel. Je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que Mbota, Robert finisse. En fait, j'ai jamais vu ça, quoi. Le mec n'a même pas commencé, on le coupe. Non, mais attendez, respectons quand même les gens aussi. Les gens écoutent la radio et nous, on le coupe parler. Ce n'est pas une radio, ça c'est la conférence. Oui, mais la conférence, laissons que Mbota Robert parler. Mais on... C'est normal, tu n'es pas respectueux. Écoutez, pourquoi il nous dévie? Il a qu'à nous dire seulement quel endroit, nous on ne peut pas intervenir. On intervient quand il dévie. Quand tu parlais, quand tu as parlé, personne n'a coupé. Moi, j'ai écouté. Non, papa, tu étais sous. Pourquoi quand le vieux Robert parle? C'est la parole. C'est malheureux. Pourquoi chaque fois qu'un qui se parle, il y a une intervention? Totika silisa kasi, ok. Totika silisa. Mutamukolo silisa kasi, ok. Silisa. Ok, merci. Donc, elingi koloba, pasi oyo mutu mwindu azali na yango to azalaka na yango, ezali provoqué par un certain éternel. Joe Max, ta micro off. Aye koloba ete, mikolo ekoya. Allô? Oui, ça. Ok. Mikolo ekoya, akotindela bango mosungi wana akozala katikati na Afrique, katikati au centre. Soki tozwi Katiopa de vous Mbutandompe, katikati ya Katiopa eza na Congo, na kati ya ça c'est pas Congo, eza na kati ya Afrique. Tika loba Mbutandompe, tika loba asili sapoto que les conquêtes. Avec respect, Mbutandompe, non, tika loba to silisa, pardon Mbutandompe, bolimbisi, avec tout respect Mbutananga, tout respect, bolimbisi Mbutananga. Donc, Nzambe a sopi esprit na ye, likolo ya Égyptien, to bungi nzela, to koma comme des femmelettes et tout ça. Ce qui ba Égyptien wana eza biso. Donc, Nzambe mto asalaki biso bo, l'éternel. Alors, mais, en même temps, il a puni, mais il a donné la possibilité que lorsque Bogomona, ba ville mitanu na kati ya Égypte wana, ba komi koloba monoko na Kana. Ce qui tolobi lixikawa, Kana ezali nini? Kana ezali alliance ya mindele na oyo bengi ba indo-européen nyonso wana. Ba Kana bango wana. Toza koloba anglais, toza koloba français, toza koloba portugais, toza koloba espagnol, toza koloba minoko nyonso allemand soki nini wana kuna na kati. Nous étions colonisés. À ce moment-là, au komona ville moko na kati na ba ville mitanu wana ekozala ville de destruction. Quelle est la ville de destruction ou le pays de la destruction?
je pense que c'est la République démocratique du Congo. Depuis 1960, Jabs Scram, Kabila 1, Kabila 2, Moba 1, Moba 2, et puis Katanga 1, Katanga 3, guerre de Kinshasa, Barwande, 24. Oyebimbo kama wabengi Somali. Yumbo zelate. Tanga bagera. Tuyo motuna te so oyebimbo kama wabengi Somali. Eza nini lelo. Yokana sili sanano na boaka to ça la comparaison totale. On est là pour ça. Pourquoi vous fouillez les débats? Donc c'est ça. Ce qu'on tangi baguerre oyo depuis l'indépendance, toza un nombre de baguerre pour les pays sur Afrique. Ça c'est la première chose. Il est bien dit là dans verset wana bazako lobake, il y aura une ville de destruction. Qu'est-ce qu'on fait à l'est? Basako tuta muntu na kata liboka na Congo Brazza bitumbo ezalaki wana basako tuta batu na liboka ko bwaka bango bambeli tout ça. Il y a des guerres en Afrique centrale, Afrique nyonso, l'endroit où il y a le plus de guerres c'est l'Afrique centrale. Le Congo Angola, Congo Brazza, Congo Kinshasa, il n'y a que des guerres. Bon compter nombre de guerres zawana. Ce qui total il loba wana et kokisami. Mais en même temps que tango wana kozala bitumba ndenge wana, Dieu du ciel ako kanisela bato wana ako tide la bango musungi yango c'est Tata Simon Kimbangu. Au milieu du pays d'Égypte, on va construire un temple. Nous avons construit un temple en Kamba sans l'aide des Minda et Mizungu. Alors nous avons construit un temple. Encore, pour aller dans un autre livre pour conclure, c'est le livre de Sophonie. Le livre de Sophonie, je vais aller rapidement. Sophonie, chapitre 3. Papa Nangai, pardon. Zela, on a ça. On continue là. Zela, papa. Nakata kate, mais na ningina tele misayo wana. Po namoni oza koloba makambo yo eza ya motuya me bandeko langa bazana miso o ezoko mona mai. Mais moye ba comprendre yango na sens ya makila ezate. Yango moni ndeko oyo Dompen, soki Dompen te benga kombo na malamu ndeko. Nako senga na yo. Na malamu na bengi yo ndeko mbola. Na bengi yo ndeko mbala te. OK. Merci Dompen. Dompen, ya? Dompen. Dompen, OK. Limbisanga iso na ta mabe. Ndeko Dompen. Ndeko na monaka tangu yo yaka yeba eke oyo yo lobaka ebele olobaka ebele ndeko na ngai mena koyebisa ye loko moko nazongisi yo kaka yo moko naza kozongisa yo batela oyo ezali sperme na yo po yango nde eza bomoto na yo tika makambo wana pardon papa yoka olobaka na yo kaka discours wana na oyaka yango na radio komo ozokilengo oza kolobela ndeko toza kokata yo te zela nanu toloba soki ekomi likambo toza koloba ifo toloba po lelo biso toza bana bilaka yo ozali wana mpona omema bana bilaka mosusu na nzela oyo ezali te bitumba na biso ezali na yo te soki omoni koyebi ebele ya miso oyo oza nango mibale ifo obomba yango po lelo awa toza kolobela makambo oyo ezali na mokanda bayeli biso te na mayelo to koti na ba université te poto tangi mais tozali kolobela maliele oyo makambo tozali kolobela to tangi na Bible te c'est là papa malobeza kolobama etangi papa yebisio malamo alobi na yoke papa Fumuki Mbangu alobaki boko kanga bango na makomi na bango. Même ata moyiba zoya koyiba na ndako na yo, il faut za na stratégie soko yo keta makelela mukie. Obombani. Okotika mwinda ya kopelate. Po okangaye malamu. Bomba mayele na yo. Toye koyokana. Toye na se anzete poto vanda. Toyoka moto na moto. Abimisa ya ye. Po ete komi na suka. Oyo yo zoloba wane ko frene biso te pona ko kende na kati na Congo. Oyo zolobe ko sala biso eloko moko te. Mais ke bande na eloko etumbu yo ko zwaka. Nazo yebisa yo papa na ngai etumbu yo ko zwaka.
yo kanitinga yo ko teleza na mobanga vraiment ozala ba théorie ozala ba tactique mo abana ni yo tika kala yo kana ya ko terroriser mutu yo papa nana mobanga etu mute bon etu mo na ko sala ngani expliquer ngana et tout le monde a besoin de ça. S'il vous plaît. Débat. Ndekombola ozwaki maloba ya bato ya monsieur papa nani Robert pardon ozana 1 minute zongisa maloba merci papa na ngai mais ndeko na ngai yoka na yebisa yo